Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Soki Yesu akufela yo za moto nesengo, soki Yesu akufela yo za moto nesengo, soki Yesu akufela yo kozala mumbu te, soki Yesu akufela yo okozala mumbu te, soki Yesu akufela yo okobanga bandoki te, soki Yesu akufela yo okobanga bandoki te, soki Yesu akufela yo okolanda kaka Yesue, soki Yesu akufela yo okolanda kaka Yesue. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso, bien-aimé Nzambe apambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé, n'est qu'au fortifier yo. N'est qu'au peso révélation à verser au peut-être au tchakakate. Nenge na yebisaka yo tongo midi pepe quoi. Bien-aimé, Dieu n'envoie pas des pères spirituels. Nzabati ndakaba club d'amitié. Dieu envoie tout simplement des messagers. Oh, pour ba ainsi dit l'Éternel. Et ça te baneba no kambana ba tout mon image a dini les sinachela kibino. Boka ba bêtise azoloba, mbongo ya boy, na ya loyer, yakanango. C'est azol nga démentir, mais c'est où dans la parole? Bien aimé, il faut présenter seulement Christ. Bien aimé, na ye ko epeso révélation ya verset oyo. Bien aimé, Galates chapitre 2 verset 20. Nini nzambe ayebisa biso. Oh, soki Yesu akufela yo za moto nesengo, soki Yesu akufela yo za moto nesengo, soki Yesu akufela yo kozala mumbu te, soki Yesu akufela yo kozala mumbu te, soki Yesu akufela yo okobanga bandoki te, soki Yesu akufela yo okobanga bandoki te. Soki Yesu akufela yo okolanda kaka Yesue, soki Yesu akufela yo okolanda kaka Yesue. Bien-aimé dans le Seigneur, namoni na bonde la mbete tout passe la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Ndongo telemisinga na kosolo na bandeko na ngai. Nem sa bango ainsi dit l'Éternel. Olingo le bela bango nini papa na moko lelo papa. Ya on atiki moment ki toko na maboko no nzambe. Te ya bano ya yonzambe. O ba mi yebite. Ba yibi identité na bango te papa. Baza lokwa mo pepe. Ake na gauche mabe, ake na droite mabe. Ayoka prophète kuna mabe, ayoka pasteur kuna mabe, ayoka tata mbiku de mabe. O nzambe. Ya ngozo tinda biso. Batu bakanga mande na yo. O bango babengaka ba père spirituel. Misusu bakufa. C'est que ba père spirituel bango bakufa. Alléluia. Le père spirituel c'est Dieu lui-même. Alléluia. Yango papa na tiki mama kitoko na maboko no papa. Te ya bano ya yo. Balongwa na idolâtrie. Balongwa na esclavagisme. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, on adresse ya bien. Ah, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva uniquement pour na bateau yeso kufela. Ce qui so kufela yo te bien aimé. Oko yoka no bisote, oko kangamana ba faux pasteur, oko kangamana ba camarade ya mabe, oko kangamana makambo ya mabe, et puis okufe ke li fielo, c'est normal. Et si kano na lola ezate, yango zano, yango makudu makambo to teaka, ekota ka yote, pambate yo salema no pona mokili, o salema pona bisengwa mokili, o salema pona milangwa, o salema pona ekobo, ezana bato abongo, mais ezana bato yesu akufela, oya bimisaka na ekobo, oya bimisaka na milangwa, oya bimisaka na muyibi, na kimuyibi, abimisaka meme na kindoki nzamba binisi yo pe komiso mwana epa confondre mokili. Alléluia. Po bato alikolo bakuzonga likolo. Donc c'est que bato nyonso balandaka Yesu eza bato alikolo. Alléluia. Bien momiye bakatu sa moto alikolo. Alors nana zokosa yo yaka na mbongo, yaka na boye, yaka bukanga jeune, yaka boye. Azo faire souffrir yo. Nzoka Yesu akufa pona yo bien-aimé. Ah, bien-aimé, Yesu akufa pona yo. Ozana balabala ba Yesu. Alléluia. Bien-aimé, ozana balabala ba Yesu. Oza panabino. Simplement, c'est le Père. Atindi ndeko ya yo. Pour à l'action, ainsi dit l'Éternel. Landa message yo. Bien-aimé, et ça le bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes au temps verset nabiso. Bien-aimé, tu dis Galates chapitre 2, verset 20. Voilà.
Galates chapitre 2, verset Nabiso Oyo, to partager pour mon kalelo. Nini Nzamba nga le Belabiso, révélation Nini Zana verset Oyo. Voilà, bien aimé, vous assumez Mumba Moutouté, bien aimé. Galates chapitre 2, verset 20. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes. Alléluia, pour bien lire, bien aimé dans le Seigneur, et je vais essuyer mes lunettes au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce! Et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Nzamba pambolo ndi kunangai. Soko zalaka te na koteya nani na koteya banyama. Heureusement yo zali ngo azoteya. Nzamba pambolo lisusu na liboto na mobimba. Esika nso kama ki na vino fungola na kombo na Jésus Christ. Dit amen. Et bimika bon. Bien aimé, dans Galates chapitre 2 na kenango na verset 20. Galates chapitre 2. Voilà, Galates chapitre 2. On a verset 20. Et je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, bête kinga ba c'était longo na Yesu. Bien-aimé, landa makambo. Et nous le banin, tout expliquer. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien-aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Niveau batombo karabiso, pour bon bazar charnel. Alléluia. Bien-aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, moi, Nanzambe Nyons, je suis croire dans Jésus-Christ, c'est que ma bête qui est dans Christ. Pour Nanini, tu l'entends expliquer, Bino. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé. C'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, expliquer verset 1. Bien-aimé, moi, Nanzambe Nyons, disciple non soit Jésus-Christ. Donc, tu vas bêta qui est sous CT, bah bêta qui est au PCT. Donc, vous avez crucifié. Donc, ça veut dire qu'il faut corps naïeux à la crucifier. Il faut chair naïeux à la crucifier. Bien aimé dans cette crucifier la xinine, la crucifixion. Ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Au long de ma kamba mokili. Parce que nous sommes tous koufa. Nous sommes tous ici, babuma yango, babetango basete, babeta kindumba basete, babeta milonga basete, babeta mkimoibi basete, babeta kindoki basete na vina yo. Bien aimé, osa crucifié na croix na Christ. Oko zongo sou makamba kalato komimbo aliaka bisanza na ye, alléluia. Oko beta ka mwasi na yote. Yope moso ko finga ka mobali na yote. Moto na nzambe au solo la. Bien aimé, ndako ezalaka na bitumba, ndako ezalaka na koswana, ndako ezalaka na ba séparation. C'est que Satan tafana na ndako wana. Moto na nzambe au solo là. Si tu te reconnais, bongisa. Bien aimé, ce qui sont koufela yo, c'est qu'on s'est crucifié. Pourquoi finir mobile na yo? Pourquoi bêter à moi sina yo? Pourquoi ton père à moi sina yo? Pourquoi maman benanda kunabino? C'est qu'on s'est crucifié. Mais comment ils sont belé na monoko so du problème. Bien aimé dans le Seigneur, qu'on soit la chrétien hypocrite. Le vantam les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur. Yo ka bien les autres dit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ceux qui sont souvent, donc ça veut dire tant au monde n'a pas monde n'a besoin de Yesu. Donc tout le monde ba monde Yesu. Boso elateli na yo, lolenge na yo, fréquentation na yo, makambo salaka. Est-ce que osa pena sûr que Yesu azalaka kati na yo? Le lobanta biso lo baba chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. So tala vie na yo, tala etambolo na yo, est-ce que Christ mto salaka ngo? Yo mto salaka mumba ba pasteur. Donc Bible so lo bana biso ke c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ mtakenda ko pesa dim. Oh, Christ mtakenda ko kanga jeune. Ah, Christ mtakenda ko papa paso bini ponanga ofukama bando kindaka ofukama kaka 10 ans 20 ans basi moka na mutu. Est-ce que Christ mavanda kati na yo? Tu ça yomoko na yomoko. Zana mutu baza yomoko na yomoko. Ba sensation. Azana Christ te. Bien aimé, verset ezamakazi. Ce qui na bandé on kudu na verset 19, yoko no tanga. Donc, Galates, chapitre 2, qui se fait 20, maintenant, on est à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la loi que je suis mort, à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est par la loi que je suis mort. Bien aimé, toi, même la loi à Moïse. Yaka na temple, yaka na mbongo, yaka na boye. Mais, bien aimé, la loi est à Pythagore, la loi est à laquelle l'on peut même aimer ma bisso, na grâce. Jean 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ils sont roulanda kaka Jésus-Christ. Loi est qui ombre à Jésus-Christ. Biloko c'est qui na loi est qui ombre à Jésus-Christ. Bazoko ça c'est par la loi que je suis mort, afin pour vivre pour Dieu. Oh, bien aimé le Seigneur. Yoka verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé. Donc, si vous avez la chair, il faut faire par la foi. Bien-aimé. Et ça, c'est charnalité. Marchons selon la foi. Bien-aimé. Et non, c'est pas la chair. Mbongo c'est la chair, makamtu c'est la chair, bazoko sa yakana boy, pesa mbonga boy, fukama kende boy, yamamba lukuta. Christ azakati na yo. Bien-aimé, yeso lobaki ozana ata foi ya muke ako déplacer ba montagne. Bien-aimé si koza, tiens esprit no koza na foi, tiens esprit no kotamboka na Yesu, tiens mon esprit na yo. Bien-aimé, yoka verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ donc est mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, donc Christ a kufa pamba. Ok, verset oyo. Ndeba ko sabino yaka na mbongwa boy, yaka boy, yaka veiller. Bazo nyoko la bino na loi, bonzambe komi et comme loi. Organisation d'hommes, lundi boy, mardi boy, mercredi boy, vendredi boy, samedi boy, dimanche, culte, makamba lukuta, chaque vendredi jeûne, chaque mercredi ce qui nini, mais makamba lukuta, bango basale ba calcul na bango po bazoka mbongo. Allez, offrande, offrande mardi, opes dimanche, mbongo bozo zwa wapi, bazo ko sabino. Oh bien-aimé. Nzambe akomaki offrande la kisi mbongo te la kisi yeloka tinate. Nzambe akomaki mbeka na lingala offrande la kisi mbeka. Nzambe akomaki moto akufine kulusu pona ngana yo. Asenga po koma mbeka. Parce que maman moko apesa ki dédaigner. Dans la Bible maman, une femme c'est un enfant de Dieu, c'est donc chrétienne, chrétien. Donc épouse ya Christ. Épouse ya Christ. Après ça qui dédaigner chiffre 2 et ça chiffre ya parole. Ancien Testament, Nouveau Testament. 2 veut dire la parole. 1 veut dire 1, ça veut dire Dieu. Chiffre 1, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Le Père a travaillé dans la loi avec des prophètes. Le Fils est venu pour accomplir la loi. Et maintenant, le Fils est en nous. Quelle grâce! Le Saint-Esprit. Bazoko Sabino. Bazoko Sabino, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis avec qui moi je m'en vais au Père. Mais le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera toutes ces choses. Degunangai. Galate 2, verset 22. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Kubanga kabando kite. Kubanga kolongola pe kubanga na vina yo. Parce que soko zo banga do Yesu dem tazakati na donc Yesu ndazo banga. Kubanga bandoki, kubanga bangote. Pour Yesu ya yote za Yesu. Bakosa yote. Yakana boy. Papa koloba mafuta. Babiti na mafuta te. Basupelo ba mai. Papa koloba mafuta. Makambo kili. Babi miso magolo na nzoto. Bazo kosa bino. Au bâtir les hôtels, au détruire les hôtels, mensonge, faux prophète, bato lukuta. Romains 8, verset 1, la bandela, celui qui est en Christ, bien aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Asa kufa pona biso, ndoka ko koko sou de sozo kokayo, tala vino bien, ba porte za ebelo fongola kayo moko. Vino za na madusu, au tambola bien te. Bien aimé, voilà, donc partager nos versets. Zala makasi na bunzambe. Bien aimé, zala zele. Ndoka koko kayote. Oza mwana nzambe. Yesu akufa kipona yo, bien aimé. Nzambe apambola yo. Oza makasi spirituellement. Bien aimé, tambola na kubanga nzambe. Tambola na kulinga nzambe. Nzambe ako restaurer vie na yo. Ako restaurer santé na yo. Ako restaurer mabota na yo. Ako restaurer makambo na yo nyonso. Ako restaurer ba projet na yo. Bien aimé, mi pesa na Yesu. Albi chercher premièrement le royaume. Et tout vous sera donné, bien aimé. Tangamana Yesu. Ako restaurer vie na yo. Soka restaurer abiso. Pourquoi pas ko restaurer ayo ba ndeko nanga. Pambati oza un peu dedans, un peu dehors. Kangamana Yesu mokiliza sunatina te. Tala ba corona. Kombe si ba kufi ndeko nanga. Mingi ba kufi na ba sida. Mingi ba kufi kana luenge. Masange bumaka. Ekobe bumaka. Kimoibe bumaka ba kubeto masasi. Bien aimé kangamana Yesu. Ba boloke beloko bebiso mutu. Bien aimé. O basalaka kop. Lelo baza wapi. Misu ba kuma ba gare zero. Misu ba kuma ba serre zero. Misu pe ba kufa na bango. Kaka na buzoba. Oseli buzoba pokeli felo. O ndeko nanga. Longa na makamboyo. Kangamana Yesu Kristu. Kangamana Yesu Kristu. Linga mwasi na yo. Linga mobali na yo. Linga bana na yo. Soko bala te nzamba peso li bala na kombo na Yesu Kristu. Nzamba bate la yo. Nzamba funga oso kangama ki na vi na yo. Banguna na yo bazala ba marche pie na yo. Au nom de Jésus Christ. Amen. Tobina muke.
Mabine uta wapi? Sige uta wapi? Alors toujours récupérer nos son nom de bato yesu akufela ega ega oga 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 yesu neta yesu neta Lazare c'est quoi qui t'a qu'à me jurer Lazare c'est quoi qui t'a qu'à me jurer Monte pas na yo boko balae Steriele na yo boko botae Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.